ke maboko te Fachi Beton wana eza kosunga ye te aza na besoin ya bato bakoyebisa ke président tempo wana li wana ozomema makambo mboka eke bien te papa alobaki boye a été viva. Nous sommes obligés de s'organiser. L'élection Zoya. Le long il y a eu des gens bayaka et pas na bino. Bo pesa bango ba voix na bino. Po ba pesa bino liputa. Po ba pesa bino bassin à map. Po ba pesa bino 5000 francs. Po ba pesa bino branchement. C'est-à-dire botekela ki bango da voix na bino. Na minute boza na compte à rendre na bango te. Pe batouando ko na bino botekela bango voix na bino. Abimi bourgmestre, to abimi député provincial. Ceux qui parlent le moins n'angaba, mais quand abino na mona même Charles Moutamuto azali quand même. Mais mingi baya ke pa na bino zale bo voter ye. Lobby pour l'enquima ba dérangement comme na Kitambo. Mais il y a d'autres personnes. Quand les élections vont approcher de Bomona Bango Baroyaka, Abanko Sala, par action ya Bolingo. Babenga Bango en français, opportuniste. To perdre espoir. Batubaro Batozi Bukonzi. To sali et l'autre côté. Batouana le Bazoloba. Il faut bailler baquer. Mboka nde président penga na confirmer yango ndenge président loba ike mboka kufa depuis kala. Yango nde bomo mokonzi mboka achema ele lokola bazo ambrier biso. Kuna côté ya est basali ba recherche ya bao babengi ba bloc pétrolier na idée na ministre ya hydrocarbures Didier Mudimbu na ba gaz. Ils ont 23 blocs na banini. Ba yebisi na batuke ba investisseur baya. Na ministre hydrocarbures. Bonsoir à tous. Merci. A été ensemble. C'est possible. A été réunion d'Abisso, je crois, je dois d'abord présenter mes esquisses, vu que R s'est présenté. Je crois qu'il y a un groupe d'Abisso qui qui déjà. Par rapport à un programme, un projet, du coup, vers 12h, il y a un qui appelle, j'étais dans le rôle, il va s'exprimer. Mais autre Kaye Makas, je crois, la date, il y a le 3 septembre, ça sera un samedi, parce que Azana thème, Moko, autre Pesa. À décortiquer un mot Makas et vous allez à l'occasion il y a sortie officielle Nabiso. A été ensemble. C'est possible. Alors parce que à comment qui peut déjà avant pour qu'on retenir pendant un fort moment je crois on doit aller vite dans l'objectif. A été ensemble. C'est possible. Alors je dois rapidement pour présenter tout le monde nous a réuni tous en comme d'habitude. Aujourd'hui quand même nous avons reçu un membre d'honneur.
Il s'appelle Honorable Combattant Fils Mokoko, les gardiens du temple. A été ensemble. Hein? Je crois que vous pouvez tenir ma... Alors, voilà. Meurt de fois, il y a affoulé pied naï à. Et puis, bon, quelle considération, dans quel état physique, honorable Azana Yango, mais il se permet quand même de rendre biso visite. Ayo a été, à la loupe, ayo a toujours information. Mais le non. Moi-même, peu importe le coût, peu importe le prix, je dois être sur place, sur le terrain. Dans mon siège Yango, dans mon maman a été à Soulona Bango, à transmettre quand même message. Il y avait l'impression d'ailleurs d'enga kuti biso awa. Quand même que nous avons déjà avant, et puis moi je me suis présenté en retard, donc à se présenter les esquisses d'Angaï national. Merci vraiment, on a accepté les esquisses d'Angaï. Alors, a été ensemble. C'est possible. Encore en termes de briefing, il y a été, je crois, il est notre membre d'honneur. Membre d'honneur, il y a première ligne. Autorité de référence. Alors, vous voyez, on a une par rapport à la Bastia. Vous voyez. Dans même que nous y accompagné Bissot Mingi dans la création. Il y a pour se présenter un peu en général. Maintenant, il y a ça moi niveau la Mouké. Azali président. Vous savez déjà Elo Komoro Boye. Nakati capitaine Naye, j'en fais partir. Nous tenons à réunir ça à niveau il y a des bonhommes. Je crois où dans les jours à venir nous serons dans l'obligation il y a pour se rendre. On va payer déjà base où il a été ensemble. C'est possible. Alors sans plus tarder, national, vous avez la parole par rapport à l'impression de tout ça. A été ensemble. C'est possible. Merci pour vous. A été ensemble. C'est possible. Peuple congolais, viva! Viva! Wana oyo kango bien te. Nana besoin ma Tshisekedi ya papa Etienne oyo kango place azana nsiri. Peuple congolais, viva! Viva! Merci beaucoup. Kombo na ngai eza fils Mokoko. Naza elenge pe membre parmi bakonzi ya parti oyo docteur Etienne Tshisekedi papa ya mokonzi ya mboka ya lelo anomaka na ntina ete to conquérir pouvoir. Na esengo lelo ya koyawa na commune ya Ngaba kosolola na bino na cadre ya association oyo bino bozwi bocreye oyo ezali AET. AET eza parmi babiloko babengaka baorganisation bapersone morale lisanga ya batu mibale misatu mine bapapa pe babilenge pona kotala oyo babengi gestion de la cité. Ce sont ces genres des organisations de ko permettre de toza obligé ya ko soutenir. Bisika batu baovanda te pour le loisir, mais pour le développement communautaire. L'air nazoya na Ngaba na komona même de toi na saison sèche. Ils ont fait ça au babengi mai na miso. Je me demande, est-ce qu'il y a-t-il un bourgmestre ici à Ngaba? Il y a-t-il un chef du quartier ici à Ngaba? Il y a-t-il
un chef de riz ici en Ngaba, je me pose la question. Conclusion d'Anga, que le peuple doit se prendre en charge. A été viva. Viva! Il y a des gens qu'on a nommés Boukoumestre. Bazo comprendre que nakosala malamu rien que na place aux Boukoumestre occupé kopesa sangono na mboka mobimba pe un jour au commis président de la République parce que tu avais bien dirigé. Nos dirigeants au niveau des communes, bakambina biso ya ba commune ya bango ezali o babengi kaka batike ya wenze place maele na bango esuka yangwana batike ya wenze nga naza banki te so nakoma fisi mokoko mpo naza banki te mpo nabomba makambo ya mabe naloba me makambo ya mabe meme oyo ezali na kati ya pouvoir na biso moko mpe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aza na besoin ya bato babetelaki maboko te faci beton wana eza kosunga ye te aza na besoin ya bato bakoyebisa eke président tempo wana li wana ozomema makambo mboka eke bien te papa alobaki boye a été viva. Viva! Boza lelo liboso ya un combattant. Nous sommes obligés de s'organiser. L'élection Zoya. Lelo nganae. Il y a eu des gens bayaka epa na bino. Bopesa bango ba voix na bino. Po bapesa bino liputa. Po bapesa bino bassin à map. Po bapesa bino 5000 francs. Po bapesa bino branchement. C'est-à-dire botekela ki bango de voix na bino. Na minute boza na compte à rendre na bango te. Pe batouan ko na bino botekela bango voix na bino. Abimi Boukoumestre, to abimi député provincial. Ceux qui parlent le moins n'angaba, mais quand abino na mona même Charles Mbutamutu azali quand même mao. Mais mingi baya ke pa na bino zale bo voter ye. Lobby pour na okima ba dérangement comme na Kitambo, mais abima ki anangaba. A été viva. Viva! Ezande foti na biso moko. Soki mutu aye pa na bino na belection koya, botu na yo kokomisa ngaba ndenge nini. Le fait ya kozwa mbongo epa na ye boteki voix. Même so asale loko ta loba na somba déjà voix na bino na 5000 francs na pesa rabino. Il y a d'autres personnes. Quand les élections vont approcher de Bomona Bango Baroyaka, Abanko Sala, Baction ya Bolingo. Babenga Bango na français ba opportuniste. Tshisekedi pa loba ke Zwambongwana lia yango melero kokota pour voter, voter est important. Le long a mis qu'on préparait bien pour l'élection Ekoya. Il faut beaucoup de force politique à la commune Ngaba. La démocratie, Boukoumestre a le long de Banoma Bango, ordonnance est bien nommée. La démocratie, Banoma Boukoumestre était. Ils ont une élection, il y a conseil municipal. Na kati wana bako bimisa 10 ou 13 o babengi conseillers municipaux. Bangonde bako voter na deuxième degré o babengi Boukoumestre. Bino il faut bon recruter bon slogan o ya IDPS et yalaka pas une seule parcelle sans AET.
lupangu moko ezanga membre ya AETT soki eza bongo bibeti mabo makasi. Tout banaki na bango depuis le commencement, depuis la jeunesse de notre structure, Bayebi Histoire. Ouais, c'est grâce à Mouto Tozali Naye, ici présent, qui a beaucoup contribué. Contribution à Ezali, pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan idéologie, sur le plan d'encouragement. Il est là, il produit des conseils, voilà. Il maîtrise réellement la politique. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand bien même que notre structure, jusque-là, nous n'avons pas encore une connotation politique. Alors, jusque-là, nous sommes encore une structure qui est en caractère non politique. Mais la personne Oazali, je crois, au-delà d'un membre d'honneur, c'est une personne qui a attribué ce sous-titre training. Aza, il a beaucoup contribué. Je crois que la création, il y a été en 70%. Pour les Aïouti, la contribution et pas naïe. A été ensemble. On a limité au BTL sous ma boque au massage. Mboka ba memakango na ba bengi sagesse. Yango nde lelo na e kopesa no message oyo. To perdre espoir te. Batu ba olo bato zibu konzi. To sali eloko te. Batu anale bazoloba. Il faut bailler mboka nde président penga na confirmer yango ndenge président loba ke mboka kufa depuis kala. Mboka kufa depuis kala quand Mobutu alobi après ngai délige, c'est-à-dire liwa. Premier pillage, deuxième pillage. Tozwi nyonso oyo yalaki na ba société na limité. Mboka kufa déjà. Toyeko zo régime biso to remplacer. Ya PPRD AFDL. Gestion na bango yalaki mabe. Eza sikoyo tozwi eloko moko boye. Na mentalité ya batu. Mutazo banga jamais mbongo ya l'État. Azo mona ngo neti mbongo na ye ya poche na ye. Pe batu misusu. Ba bosani discours a mokonza mboko alobai na biso na Saint-Thérèse. Tozo ke na bukonzi. Poto sale la peuple noto mi sale la. Batu na biso moko ya IDPS. Yango bomoni mingi balinganga te pona loba makambu bino bo sala bozela bango pele ba mokonza mboka akoyi ko sala ye moko te abengi maître Basile abengi président Poupon bato mokonza mboka abengi bakomi kuna na bukonzi bango pe balobi bakoma o babengi ba nouveau riche babosani makanisi oto lobaka ya sacrifice. Bazo chamo konzamboka na kati ya difficulté. To perdre espoir te na ndenge nini? Développement ekouta lengana yo tozana conscience que mboko eza ya biso. Ba mama ba papa ebi batu ebele ba bangana occupé politique te. Ba peseka ata wenzanga ba obomona ndenga okoma mune. Bomona ndenga o changer vie. A changer na ma ya omela ya pompi suste. To ba pesa ta marché de la liberté à Pambo. Tozo obligé à Rolanda Mamba politique. Première partie ya malobangeza qui na belle élection ba ko sabinote. Na belle élection boko voter bato bazana ligne ya parti politique bozo mona elobela peuple.
par rapport à la situation Yamboka. Tous vivre la situation moko na niveau ya est. Guerre ici la raté. Guerre wana eza pona nini? Nzambe lera banda otambola na mokili. Azalaka na ba diamant na ba cuivre na ba richesse ya ba coltan na poche na ye. Lera komi na Congo poche toboki ba diamant nyonso na ba coltan ekweya na ba or. Eza po toza pays riche. Guerre na o toza nango na Congo bazo bundisa biso po toza pays riche. Coltan wana batiaka yango na kati ya bapareil ya telefone mpe chauffe te na baordinateur eza awa. Sikoyo mindele bamoni ke soki baye na voie normale tokopesa bango baexigence ke il faut bosécuriser bazone bozozwa pour les bazwa ba matière wana epesa pe ba maladie na ba bita ya pembeni wana ba kesi ko epa Paul Kagame ya Rwanda po bazwa kango na o babengi na ndenge ya mafi yango nde bomoni makila bandeko na sezo tangana o babengi na Kivu. Mais Nzambe akosala kaka na makambo ebele mokonzi ya mboka azobunda mama eza na basystème papa eza système ya koyiba moko awa na mboka oyo. Même Kabilo aleki akamwaka des fois alobi non baprofessionnel baza eza na batu nayebi te le bayibaka bambongo wa bamillion wana aye mpe na ndaku na ye akoexplike mama mwasi na ye ke bafutaki mbongo ebele bo neti 100 millions vous moyibi yango oza lese otangisa mpe bana na mbongo ya bato ya leta bakaneta bamatata mponi mbongo ya masangule toyoki bukanga lonzo tobi mabumu ekovimba biloko nga na bengaka c'est pas gentil ekolongwa oyo makotolo makutu matokolo c'est pas gentil ekolongwa matata mponi azwi mbongo na biso ya masango akofongotsa université privée na mboka na bango botala degré ya bato nde babanga makambo te na mboka oyo. Yango nde bomoi mokonzi ya mboka atie mayele lokola bazoambrie biso kuna kote ya este basali ba recherche ya bao babengi ba bloc pétrolier na ide na ministre oyo ya hydrocarbure Didier Mudimbu na ba gaz eza so ba 23 blocs na banini ba yebisi na batuke ba investisseur baya na ministre hydrocarbure ba américain bayoki ka eza ba gaz na ba pétrole bayoko tinda mutu na bango moyaki Anthony Blinken. Anthony Blinken koya ye awa toyebisi nde toza boye bazo déranger biso na Rwanda yoka Anthony Blinken wemanga msuso na Rwanda webi Tshisekedi ya papa azala baye bayebisi makamsuke mutu aza na porte ya ngatala akomone Louis Michel auti Belgique ayebise boyebise na oka mutu pasi msusu ayesu ayebise boyebise na oyambete papa azala bongo mundele na ye président yebise ke Rwanda zo menacer biso yoka makamwa mwa garçon na mundele so Anthony Blinken ondenge zabo ebi makambo eza sous régional bino pe babandolo baba français na bango babalola po troubler biso mutu bino pe nde bozawana bo finansaka soki AFD mais ya Rwanda c'est monani même na rapport ya Nations Unies mundela sali 2 jours
na Rwanda qui a sali 3 jours pour Rwanda l'équipe son importance. Après il aucun de sous na mboka mso Afrique d'ici. Vous omona ba vantira mindele. Mais na minute ba politicien. Makambu bano bate. On y tiré bana na biso na Kivu. Po ba alo ba ke to vandi na bino to somona solution te bo kendi. On y zo tiré. Moukoloni non y se bomata rebelle mo ya 1-23. Ba politicien na biso. Oh ba comment même ma tribalisme. Mingi bazawa na bozo mona ana. Na ndaku na bamboka na bango. Batongata bandako ya boyoti. Mondele wana ke kuna dozo santi ke bazo sala biso je. Poto ana richesse ba ibaka. Etape msuna zozongela bineza. Tokeba na tribalisme ekomi kokota. Batu nyoso baembela gizenga ye. Le gizenga zo abukonzi achaba. Ba papa pale. Na tongo mona papa zo kenga pantalon so ya rouge bordeaux. Ake place a munda ye wala gizenga ye. Le gizenga achaba. Le galobi kalembi azwaka noko ne muzito achewa. Le nom on va couper la batu o ba la notre tribalisme net ba fayulu. Fayulu azana ndaku ata ligablo kuna na ijof. Tribalisme bo Bible écoute les autres episodes aux âmes moko ekolo moko na kiyezu. Pourquoi tribalisme? Tozala maeli. Poto robandole la gato vota qui est pour soit 5 000 francs naï. A été viva. Tozana bitumba makasi na mboko. Ezana batu misusu pona bango yefa kufa kazala ka ministre. Naza vraiment nesengo ya yo solano lelo. Mais na kosenga bino. Nga bezana combien de quartiers? Vous en avez 6 quartiers. C'est qu'il faut vous en avoir 600. Na nombre boza. Ceux qui bosali travail. Lupangwe bandotona. Kaka nde bozana nombo boya bolobi ke mukolo ya réunion na biso mususu lelo la surprena ebino na ye na ero bochaki mais na moni ke boza ba mobilisateur bobi bete ya mabofe so baleka na ba radio msu na bo tanga kombo bakoka osata réunion boyete si quartier wana mutu na mutu amizwa kaka responsabilité ya koluka mutu mona quartier moko. C'est-à-dire na 6 quartiers, il y a koluka 6 personnes, il y a 6 quartiers. Maman luki 6 personnes, il y a 6 quartiers. L'herbe toala bakoya bazui mate ya nabino. Bango pe bwepsi bango bo luka 6 personnes, il y a 6 quartiers. Bon mona boken d'élection. Élection mo boye bo si prendre batou bo bimisi boumès ba sala makambo na objectif il faut bo créer ba bengi pe sécurité sociale na bino na niveau ya BTE ala te que membre azui likambu kaye bando tambola te na niveau ya BTE to sale lokomoko o ba bengi banque du progrès social. Pourquoi banda koya to banda ko pesa ba veuve ba crédit mais malheureusement to ala iso to pesa honnête $50 ozongi simba la sima to pesa 100 ba congolais bazana
mentalité ya ba crédit wana te tozwaki moins déception mais idéologie ya o babengi Tshisekedi ya papa o eza solidarisme tozongeli yango toko programmer bino pe dès que toko lancer yango pour kopesa quand même encouragement et kopesa batu basala o babengi autoprise en charge na moi ba microcrédit ya mike ya lutte contre la pauvreté. Bosala ngona ne pas na bino moko awa. Wana la compte bloqué, c'est-à-dire même $1 par mois. Pe bo expliquer na batu ke soko pesi te mko yo ozwa likambu. Toko yaka kotalo to epso bika. So il peut couper to yaka kotalo poto epso nos condoléances. Mais soko pesaka. Toko ya total yo to yeli ata chassa secret. Toyeba kosala o nyerere na Tanzania banda ko benga Ujamaa, c'est-à-dire famille. Na ndenge na monelinga baler na ye na cadre ya abete na komeka kokutana na oyo moko ya ngaba oyo aza na gouvernement provincial Charles Mbutamutu. Tosolane bien. Tozolinga to initier na chaque commune au babengi salongo citoyen. Mais tozan appui, tozolinga to senga appui ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Ndenge na monelinga ba soki bokomi fort, boko changer image ngaba. Ba marche de santo to mona batu bakenda osala dimanche to samedi. Après bako vanda na bar bo bongoli yango ke chaque week-end les ana ba o ba bengi ba travail à salubrité salongo. Après salongo nde boko ke bo vanda bo melata mwa mayo. Mais to linga to bunda na ko bunda po to ko kozwa ata appui hôtel de ville nan. Tous à l'espoir. Ba politicien na biso et belé baza ba aventurier. Ero bazo ya te. Toko maga na fin de l'année beau monde. Yo pele roya au lieu voter l'em sousou. Maman komona. Jackie Mitongo. Au lieu voter ta maman Jackie Mitongo. Na olia ok vous voter non mutu misusu. Ok yes on voter ye. Akozana charge moko boy. Bino boye bi pona sisa pourquoi tu serais ya papa banda ko banga pepe. Est-ce que boye bakango? Tu serais ya papa banda ko banga pepe pona nini? Chaussette na ye. Bisom to banda sombeli. Sengle na ye. Bisom tomanda sombeli. Ndakala na ye. Soki toko sala meeting na biso. Yako yakaka koloba. Biso mo to louer ba instrument, to louer ba podium. Yangonde bomona le mobutu anomaka to kenda oye biseke to boyi ko sala te. Pe to lobi bima. Amata likolo amir, likolo amesa lobi na yo kibi. Boti que l'association te pour na mamba ko louer ba kichitoni. Chaque réunion ata 500 moko kaka. Pour na mambitali ba kiti. Mukolo boti que l'association ya sala gagnos. Mukolo bima bourgmestre bo tout na été. A été fait zalo ba bengi taba ya batu nyonso. C'est que mutu nyonso soka bimi ayeba ke tabaza libanda ko iskala la libanda na ke longolai. Soki botiki tabaza na yangai. Mukolo na kozwa na bomi tabana zwa parti munene. Mais soki tabeza biso nyonso to kabola musuni ndenge moko. Bolongola na makamuke mutu soka yoko sola na bino ayana na mambo mbongo. Il doit y avoir des projets. Pe bolinga ke projet o bozanango.
bino mona bosala effort ya kozala na financement nango o babenga ata ya 60%. Na ABT obozoyoka association armée de bâtisseurs tiserediste biso toza na babengi membre d'honneur te. Toboya ba membre d'honneur pour nani 1 bouger tellement na ma ya misu nango. 2 la main qui donne c'est la main qui domine. Nga benga nga Tshisekedi ya papa. Position nanga ya la cabo. Soki siko ndeko nanga akomo pesa nga mbongo. Akoya yebisanga na mekimwa whisky na yo vin na yo leki makasi bakisa mai. Ako changer ngai position na ngai. Difficulté ça mettons ça la sacrifice ya ko soutenir association. Yango nde na lobi na bino. To perdre espoir ti. Lokola tosi tozi bukonzi ya peuple. Ata mabeza nanu. To garder na bukonzi ya peuple wana. Toye bande to bongisango. To sala tene ti bana Israël bazada na nzela ya Kana. Bakomo loba Moïse nzaleleki. Donc ça son Égypte kuna to mandali ya bangombe na suki wana merci. Allez, ensemble. Ensemble. Différentes questions. On peut prendre 3 à 4 personnes. Allez, ensemble. C'est possible. J'ai une question vraiment témoin pour la suggestion. On a posé une intervention honorable. Suggestion est allée boy. Nakolanda parce que on a souvent nakolanda pe lelo. On a aussi nganae amekape ko former batu mususu lolenge moko na idéologie nae. Pour nous mona azawa yemo kaka. Ba jara batu lolenge boy baza vraiment belete. Ngana ko senga nae ke a former batu mususu na idéologie na courage wana. Qui brave azana ngo batu mususu be bazala zala pour ba mata pour na combat continue. Pour na développement moko continue. Merci. C'est très capital, c'est des fondations. On a encouragé honorable vraiment de continuer bateau boye, base la tasse 5 10 donc base la paix moi majorité. Voilà de au moins pesa peuple s'est trouvé. Merci. Travail wana. Na l'élection koya. Ceux qui va bimisa 10 conseillers va voter bourgmestre na vice bourgmestre. Binoso bozui déjà 6 conseillers. C'est que vous dirigez commune yo. Vous dirigez bawenze ya commune yo. Vous sala makambu na commune pe vous bimisa bourgmestre. Et vous avez plaisir pour pon ba mon appel yé jeune bourgmestre. Ba mon pe mama kuna mama ya bourgmestre. Bo sali siko ba lobi pouvoir ya bato ba vivara na pasi. Pour vivre dans les SM. Politique, ça a un objectif. Il faut faire un grand travail. Qu'est-ce qui a été? Ou bien qu'est-ce qui est armée de bâtisseurs tiseredistes? Les bozos armés, et là qui si, t'es armé à Minduki. Les années armés d'Issali. Armée de l'Éternel, armée d'Axi Lingomba. A été tout armée de bâtisseurs tiseredistes. Et ça, chambre moko neti biso personnellement. Bino boza nanu na yebi. Nde na tu une explication boza. Nanu un mouvement social. Moment tozali. Pasi na biso ba Congolais soto souffrir boye. Po tozo zela batumo balati ba cravate na ba manette. Ba eli biso ba diplôme ya minene ba bongisa biso. Po tozo ba politique eza pona politicien na politique eza la magie na poison ba bomaka batu. Boye bi ba politicien 1960. Ba kosa batu politique eza kindoki. Mais batindaka bana ba sala ba science politique
basala ba droit, basala ba relation internationale, biso bazui biso non misala maboko nde bien mécanique, po bana na bango baya bakonza bana na biso. Politique eza babengi la gestion de gérer la cité. Ndenge bozo sala wana, ndenge bozo sangana awa, c'est déjà la politique. Pe biloko bazo lobake mutu po azala député provincial to député national, il faut azala gradué trop licencié. Eza kaka ba homme politique ne ba otia yango gradué to licencié ba docteur o to mona na Congo banda Mobutu ti lelo ba bongisa biso te. Na Afrique du Sud, na parlement ya Nelson Mandela, tout citoyen oyaza sud-africain a koyi ko postuler. Ici fait à la salle ata ou babengi école primaire. Ba Lumumba basenga indépendance bazalaka ba licencié te. Eze le kwanzam. Ba Sékou Touré bazalaka ba licencié te. Ba biloko wana bazo tia wana qu'il soit licencié soit nini eza pona ko bloquer. Oyebi soki to salaka makambu ya mboka na lingala memboke développa kala. Et quand on a maman msusu aza na kati na biso una yebi français te mais aza na mayele sagesse qu'on est quand même docteur. Ba maman va mi bete ya mabo. A été ensemble. C'est possible. Honorable, la ligne a posé une question de curiosité. Peut-être que vous fâchez. Mais, dès que vous avez la démocratie, vous pouvez kaka, dès que vous avez cette réponse. Tout le qui a les réseaux sociaux, tout le monde qui est belé. Et au belaki, au kendeki, nangamwa batu susu, oui, vous avez na bangote. Oui, vous avez na bangote. Batouana, bakotio na hôpital, soigner yo, caresser yo, pesi yo nyonso zaki koluka. Ndenge okiboye, otiki esika ozalaki, okenda ngambo mususu ou bien ozongi lisusu na esika na yo. Merci. S'il vous plaît, j'ai un peu de problème. Oui. On vous suit très souvent à la télévision. On vous connaît que vous avez UDPS. Une fois comme ça, je vous ai suivi dans l'inauguration il y a hôpital. Il y a maman Olive. Vous aviez dit ce que vous aviez dit. Dernièrement, dans mon yona, Ndeko Eliezer. Aye kotala yo. Nana ça le parallélisme. Koto kendeki ni ne tindaki yo nande ko Eliezer ni bozo sala pona objectif ni. Merci. Question mo pesa démocrate candidat. Loba azala o babengi mwana muke na politique. Na obanda d'abord na suggestion à liboso. Déjà travail à former ba fils mukoko misusu. Nayoka na munoko ya mutu moko boye. Bon. Nayoka na munoko ya ngomba, bo comprendre kaka. Un jour, l'air tozalaki na o babengi coalition. Kabila ebsaki ye soki nazalaka na ba jeune net ba fils mukoko. Ata 10 mais na perda pouvoir. Nasi mikolo baza ba comprendre. Travail à former ba fils mukoko ezali et salamaka et salamaka na koyoka ngai. C'est-à-dire leur tozo zala mingi c'est un maître avocat mais naza maître né na politique. Na koyoka ngando okoma o comprendre
façon na memela makambo. Na question papa tuninga ya soin. Na buka na ina moto. Naza na voiture au président Pesanga. Mais boyebi bien bambouteillage à Kinshasa, ba benginga côté mon Nathalie, qu'on a respecté na la trop ponctuel. Nazwa moto et dendaki na ndenga mabe na buka na 3 places. Bande onanga na vanda na ndaku une semaine. Na une semaine on a vanda mutu moya o babengi asimbaka. Aye ko banda ko simba nga tenga so ba biloko nyonso wana ya moni ke na buka nika place mort. Nathalie gauche, Nathalie droite. Na moni place na ozwa mbongo te. Na kangi photo. Na biloko abokoko na publier. Ko publier na publier yango. Lokola pouvoir o biso tozwi. Et memi biso na kobosa na bolingo Tshisekedi ya papa lobaka na biso. Batu ba moni yango ba changer page. Na continuer ko publier. Mutu mota benga ngai. Na vandi bona ko mona jeune moya PPRD Henri Magie abenga mwana mboka oza wapi. Na FC naza na ndako. Koya ye ayebisinga atalinga akei. To komi 20h aye ko benga nga. Awi mwana mboka na sololi na mama Olive Lembe poto memo na hôpital. Mais batu misu ya parti na biso PPRD bazobo ya balobi yo finga ka Kabila o finga pe na mama Olive. Mais nazo meka ko convaincre bango ke baswa na ane bembe te so bakati lokolo se ko koma nete bembe. Yeko sala na pokwa yeko zwa abengi nga so alobi na uti ko zwa mama Olive alobi ba toya na yo to kendo hôpital. Bande onanga leka ka lobi na ke bandimi. Malgré na bande ko luka soin occasion mon intention matainga. Na binga fils muko na hôpital à moi sa Kabila. Est-ce que na ko zonga vivant? Mais Nathalie gauche, Nathalie droite. Na rien na solution. Na koti bande ko na ndao na libo sambela nga ata prière asu. Na yo kendo hôpital wana bazwinga yi bango pe bazalaki na kobanga babike oyo aza kilo, c'est-à-dire mutu msupe po Kabila mona eka lingi ye makasi akokota pa ya tieli eloko amabe abomi boye bezalaka poka batia eke yo vraiment olinga Kabila makasi. Maman Olive asalaki nyonso ke naza na sécurité moko boye po akoyela likambo te. Ko traité nga wana zan hôpital parti na biso leba moni photo nanga na elenge wana ya PPRD baye koya baye koya nazalaki dans hôpital leo na ko bima hôpital na moni déjà neti moi babiloko mwe ko bima na baninga na nga ya bureau politique to bengsi conférence de presse na lobby parti et dakinga me na retard na boya ki ko lobo hôpital na za po politicien l'air abela rato soka kufi et alaka so basisi makamde ba yebisaka bato muto aidenga mama Olive na honnêteté na lobby. Merci maman Olive na ndenge oyedenga to suki wana mais batu misusu ba na bité il fallait bakatanga lokolo toni mokonzi mboka za na makambo babengi ya Congo pe ya nation ya ba état babosani kenga fils nkona lobana bango ke to salsa hôpital Etienne Tshisekedi oyo combattant bando pesa $2 mukola robela abando zwa soin kuna
Tomi tuna siko so na Kinshasa wa. Toza na 10 millions d'habitants. 3 millions ya pamba baza ba membre ya UDPS. C'est que l'hôpital ya ngai bando sala ba bengi 3 millions de dollars par mois. Mais mutu abelaka chaque mois te. Ngana loba na ba boya koyoka. Bozo mona conséquence à pouvoir ya ba ventilo baza pembe na mokonzi ya mboka. Na ke kuna ba traiter nga. Jusque là nde naza na uti hôpital. Na bakisi na kati ya voiture. Ba eko sala nga invitation balobi na nga wana na qu'est-ce qu'on a question papa. Maman Olive ça ici deuxième hôpital na ye. Balobi ke ba malade misusu ba kozala. Est-ce que koki koya? Nabi les activités politiques babité. Maman azo inauguré hôpital na mibale. Nabi na koya. Na kekuna na participé à la manifestation. Ba photo ezebele po to abutu na photo nyonso ebima na réseaux sociaux. Identité na biso ya victoire ezala kaka. Ko participer na lobby na ba journaliste ke na ko participer awa po ezali activité oyo ezolongola Congo soni. Comment toza na 62 ans d'âge? Ceux qui bakonzi babeli bakenda ka na poto. Oyo maman Olive sali eza na kati ya politique ya les peuples d'abord. Santé elandi batu ya opposition te to batu ya pouvoir te. Santé gotika la santé. Wana pena ekoloba lisusu. Aide maman Olive eza ponte ya kokota ya fils mukoko na PPRD. Batu misusu pona bango toza na bango benemi te toza ba adversaire politique. Makambo maman Olive azosa ya social. Leo tozo mona biso peto toye bandeni tokoki ko frapper ke ko s'apprendre non. Naza na venir oyo il faut na sala po na Congo. Ceux qui na komi handicapé na vandi déjà na komi disqualifié. Mozo mona batu bazo mona pas même nde naza na plâtre bibende na kati ya lokolo. Batu bazo mona pas même santé ya mutu. Bazo lo bako kendaki po na nini. Ngana mona ba combattant su ya UDPS ba pola makolo na liboso permanence wana. To perdre ba bengi esprit ya Tshisekedi ya bolingwana à cause à pouvoir. Yango ndeza bitumba na ngai. Mais maman Denise azaka maman na ngai. Peut-être ndenga zana azalaki informé te. Ezana batumsu bazakuna na cité de l'Oya place mukonzi aza. Ya bango kokende bakenda unezaka ko tonga batu. Bango nde bazo kaleme ba présence cellulaire na ba sectionnaire à IDPS. Ba mona mokonzi mboka po ba yebisa e ndenge papa lobaki toko meme. Ezana bolimbisa ngai. Batumsu bazana so Tshisekedi ya lamuki lelo na ebite so place na bango ezana. Yango nde ozomona mingi na kati na bao balinga ngate. Penga pena bino pe batu bonoma ngate mutanoma nga sakufa. Seke nazo continuer ga mission. Do bazawa na kaka bazomona IDPS ezandeni pona sisa. Ngai na bino IDPS eza lokola mwana oyo ba memi liboso ya roi Salomon. Bango bato bauta Belgique wana. Bango baza lokola mama oyo mwana zalaki ya ete azoloba na roi Salomon kataye kabola. Biso to boyi ke IDPS kufa to bite. Roi soka ozwa mwana nzwa. Tozana bitumba na bango. Bango na poto kuna bazalaka ni na musala ya kosala. Biso to mela ba gaz. Bana na bino ba mama babukala makolo. Tokota ba prison. Bango le ba moni pouvoir ba yeba yo ba tombola ba diplôme ba lo ba ke toza bespère.
bobongisa pe lelo komaka na baboîte bambiance nakotika bango te na komba Tshisekedi ya papa nasuki yana merci